Mbenenga sala ki asali toujours makambo mibale. Soki toza na bomoi liwa pe ezali. Donc na nyonso tout to kumisa ka nzambe po ya lobi kena na tango apasi to kumisa ye na tango bisengo to kumisa ye. Tango e arriva ki keno en tout cas na banaki sukomona bien te donc miso banaki ko déranger ngai na mekaki ko tambola na babisika mususu obepe keno na kokai ko zwa lobiko e pesa melinga ite lobiko bona ko sala nini. Soki ngolula nzambe e kena komona ezali mukano na nzambe ko kisama soki na komona te kombo na nzambe kumisa makaka po malade komelinga yende mutu ayebaka yango keno na okoma l'étape na zanango évangéliste oyo bependa ya keno na formation oyo révérend Kim alinga ki keno personne vivant avec handicap il faut ba pasteur bazala ba évangéliste bazala en tout cas ba serviteur de Dieu en bref donc bazala c'est un peu sandé na toi qui formation ya côté ali lo bana nzambe ezala ko modérer topé ko sala ba activité nyo surtout et aki ko komelanga esimba kingai kaka na 2017 awa nasala ki accident na bukana kilokolo awa batuta kinga na moto alors nazalaka presque à demi mort tango accident o batianga ba mabende nde yango peke no na ko l'examen bilembo kasivie na natondia wana posa bolingo Amerike balobinga no tobetatu na planète Vénus Mars et Jupiter Ousmane e Bama baba tata bama bande ko bana mikolo pe baleki boy baketo wana site ya sika to wana site na biso ya sika na kombo ya Sylvie Mode TV officiel bobuka na te boya ebele ngaja na sila s'abonner boya ebele bobuka na te to sengi bato ba s'abonner ya mingi. Mesdames et messieurs, biso Sylvie Motive officiel, une bonne place Bozali, dans l'Allemagne, les États-Unis, dans Paris, bino tout. D'ailleurs, mon la queen madère, maman Sylvie Motive handicapé du Keba. Mbote ming surtout maman Élisée Massimo, mbote ming na motonio surtout. Ostora émission vraiment, ostora roto qui buzito, maman Blani Machar, maman Alma Makanda, bonne place Bozali. Alors, tout ça que émission mon copie place autour de Awa, tout ça que émission to le artiste moko, ou artiste musicien, le jour qu'on a révérend. Tout ça, un peu missionnaire révérend. Alors, on s'est présenté, à Sakanine Bazanani. Bonjour, papa. Bonjour. Comment on a une histoire de Koyeba? Merci. Ngai Komoda Ngai, papa Jean Molumbe. Donc, Nazali vraiment. Moi, na yakini oyo bokeno na botami na kati ya Villa Lisala na koli vignon surtout pendant na koli na kati ya Kinshasa et surtout mingi kono na kati ya Lingwala Brazzaville donc ndenge ka ba makamango ezalaka tango soma ba déplacement nde na kenale mususu koluka vipe na Lingwala ne na Brazzaville nde yango mais ndenge nazali awa boye nazali aveugle ndenge nazali aveugle alors malade ezali na mutute malade ezali na nzoto molimo lokola eza molimo oyo bokeno ezane nzambe mutu akela yango ne yango na oyo bokeno en tout cas na bososoli na boyebi makambo nyonso ndenge ka etambolaka ndenge ka emarchaka en tout cas nde yango penda pekeno nazo vivre lokola moto nyonso ndenge bato nyonso bazalaka ndenge bazali na kana société pona za aveugle na ki handicap na ngai na tungisa makate na kumisaka nzambe ya mingi po yene mutalinga ipekena zala soka linga kipete jamais que non na ngai na comme étape pona zali pite. Mais attends, qui aveuglement nangai. En tout cas, na sala kamosala na nzambe correctement pe na teya kalilo ba nzambe pour ezali nyoso tout mabongisi na nzambe tata. Vraiment, ezam mo sazama tata ndengo tsiko ba awa, toto ba papa ozana bana obota obala ou comment tozaka yo moko. Oui, merci vraiment. Nazali père de 11 enfants. Nazali na 4 filles, nazali na 7 garçons. Donc 5 Bazana Brazzaville, 6 Azali Awaboye, c'est un peu ça. Alors, à part comme Soussou, Osaka, Salanini, to Zagam Saka qui évangéliste et au Salaka. Bon, premièrement, nous avons qui moto, nous avons business, le trafic. Na banaki ko kenda Brazzaville ko teka babiloko pe naza ko zonga bon malade e yaki ko komelanga e simba kingai kaka na 2017 awa
nasalaki accident nabukanaki lokolo awa batutaki nga na moto alors nazalaka presque à demi mort tango accident o batiaki nga bamabende nde yango peke no nakokolakisa me bilembo te donc na mabende batiaki ngai alors badele date elekaka bapesaki nga docteur apesaki nga 15 mois pour alongola mabende compte tenu à refoulement esalamaka na 2014 tango nayaki kozonga à Kinshasa nde date vraiment au docteur apesaka yaki koleka tokomaki te 2015 2016 nde nayaki kozonga Brazzaville kolongola balongolaki mabende nde baréaction wana soki baeffet ya mabende nayebi te nzambe moto ayebi nde ebandaki nakomaki komona flou na miso 2017 en tout cas miso penda ndenge eyaki kobeba ngai alors ata miso ebebaki me mutu ebebaki te mutu eza kosala donc so nazo s'exprimer boye devant bino topeke no kosolola boye parce que mutu eza kosala na lisunga monimo mosantu monimo na nzambe ezokamba biso. Alors, un Sami accident wana 2017 au commettre accident et PCBF wana tu comme aveugle quelque part il dérangeait que to au trois tu ma famille to et kama badwa sa kibongo to ndengeni. Bon, vie ezali kaka ndengo yoboye. Donc nzambe ndenga sala ki asali toujours makambo mibale. Soki toza na bomoi liwape ezali. Donc na nyonso tout to kumisa ka nzambe po ya lobi ke na tango apasi to kumisa ye na tango bisengo to kumisa ye. Tango e arriva ki ke non en tout cas na banaki suko mona bien te donc miso banaki ko déranger ngai na mekaki ko tambola na babisika mususu obepe ke non na kokai ko zwa lobiko e pesa melinga ite lobiko bon na ko sala nini soki ngolula nzambe e ke na komona ezali mukano na nzambe ko kisama soki na komona te kombo na nzambe kumisa makaka po malade komelinga yende mutu ayebaka yango ke non na okoma letapo na zanango na nyonso tu nazo komisa nzambe ya mingi donc na s'inquiète kalanga itien atwa na zala kalanga vraiment na esengo mingi liboso na nzambe na aveuglement na ndenge na zali boye. Alors depuis bani musa évangélisation c'est de combien de temps déjà? En tout cas même avant nous pensa que non na zwa maladie aveuglement oyo boye premièrement nous toyambaka le révérend pasteur Kim c'est un coréen Oto yambaki église yango ezali awa boye na Wileri awa boye église wana tango le révérend Kim ayakaki c'était à 1998 si je m'oublie pas son abo sanité hein 94 était 94 était 94 était 93 4. Bon, merci mingi pour que non président Perzali awa boye na vice-président na secrétaire basungi nga pe moi moke po makanise bo sana kipe nde ezalaki na 2014 1994 au révérend Kim Ayakaki alors nazalaki première évangéliste oyo bepenza ya que non na formation oyo révérend Kim alingaki que non personne vivant avec handicap il faut ba pasteur bazala ba évangéliste bazala en tout cas ba serviteur de Dieu en bref donc bazala c'est un peu sandé na toi qui formation ya côté ali loba na nzambe ezala ko modérer topé ko sala ba activité nyonso tout etali musala na nzambe c'est un peu ça. Aux églises na autres églises ka ya bato bo association to ndengeni bon na quand il y a église o ya révérend qui me pour moi moi incompréhension moko boyaki kokota par rapport ya ba oyo boy so pasteur qui mazate ba bandaki kokamba en tout cas na yaki ko se retirer na vanda ki pe na ndenge na ngai mais na kokaki peta ko kanga maboko te po nzambe azali toujours nzambe il faut tenir la première position na yaki ko koma ko sangana na église moko ekangami na église oyo boy eza komona ngo terre sainte nde nazo sambela kuna nde en tout cas mosala na nzambe vraiment ezo évoluer malamu na teyaka liloba na nzambe nazali évangéliste même awa bona kati ya lupango chaque matin à partir ya 5h30 na bimaka na mégaphone nazala ngona ndako awa kobelela bandeko ko sensibiliser bandeko po ba ya to sangala ka awa na place to vandi to sambela ba oyo boye ba mipesa ka bayaka to sambela kelongo ba ope bayaka te en tout cas nyonso te za mabongisi na nzambe za musala na nzambe eza teke ba surtout ba etanga maka ba kota lola te eza na ba balingi nzambe eza pe na ba balingi nzambe te mais nzambe asimbaka mitema ya bandeko po que non to préparer à venir na biso na vie future c'est un peu ça.
Bande kotoni bongo évangéliste ya da tukopesa makanisi na ye et puis nga zaki bongo azaki normal 2017 a commettre accident zaki na makolo be fait na misu dormi avec les mains de ça à ce qui était caractère ça peut monter il vit toujours dans vie normale nga zaki avant et puis il est une personne qui prie beaucoup et puis à centre awa à surtout pour le sam peut bazana molimo na nzambe et de mérite toujours na bango alors papa évangéliste vous avez une idée un jour au ça va rabord na yo moko ta église na yo moko to de mérite na terre sainte ska kuna to ndengeni bon ndenge na zali awa boye en tout cas ils ont un soutien ce qui soutient zali et puis ezala na mokano na nzambe mokano na ngai te mokano na nzambe ce qui soutient zali donc nako demeurer mais nako linga te na zala musika na bandeko na ngai ya ba aveugle pona nini po ezali na batu mingi ba évangéliste to pe ba pasteur ba serviteur de Dieu mingi oyo ba négligeaka personne vivant avec handicap yango na ngai na dona mona kamala mingi que non c'est mieux que non na te akalilo ba nzambe to pe na partage la parole de Dieu et longo na bande ko ngai awa bwepo que non ba to yebaka que non soto komi to tozali na étape tozala ngo boye nyonso tu nzambe mutalinga ki tozala to pe to vanda to sangala awa na kata centre ndenge to vandi boye. Alors, ni message ne ça va valide ou va mépriser handicapé, pas négliger handicapé, la façon la Bible oyo tanga déjà. Et loko nakotali sabango ezali boye. Premièrement, nyonso na mokilo koleka. Kasi lilo bananzambe koleka te. Ndenge tozali awa boye. Yo mutu oyo boye ozali normal. Excuse. Esengeli oye bakango keno. Biso neta potozalango ezana ba mususu obo pe keno abota makina e bien andima ki pete keno akokoma na etape o lelo bwazana ngo alors ezali kaka mabongisi nzambe to pe babitumba mususu to kutana ngo na mokili to ya mabota pe abo ya kindoki to pe ya bisimba simba ya mutu ba makamusu ekoyela pe keno azui coup oyo bekeno ako comme handicapé tout comme accident tout comme que non ako famille sonenga na ko nazali boye tout comme que comme laye alors na vie il faut ko linga ko tia kanzambe liboso olingo kenda nzela tia nzambe na liboso olalo la muki kumisa nzambe dans na activité banzela no nyonso tout yebaka na ko associer nzambe po nzambe ni mobateli malamu soko lobi ngai balamba yango na feti te po yango ezala ba gumingi ya bato malade wana comme vivre na ba condition mais na mutu oyo boke non azali pena normal na feti alinga kali ata pondu tout bien que non donc a se pela na bagu oya se peli na ngo nde yango vraiment que non ko beta ka tolo te ngai tia kande nzambe nde mutu abo aleki na nyonso pe akoki na nyonso tout to tia nzambe na première position na vie na ba makambo na biso to na ba business na biso c'est un peu ça. Alors to tia nzambe na première position malgré qu'il est aveugle naïe qui est handicapé naïe a tia toujours na première position. Alors on va continuer avec lui. Je suis ici na plateau na ambassadeur Jean-Paul le représentant le gars les maman Sylvie Luke babu ngo handicapé après ce message moko be o yazanango. Bonjour ndeko de boni. OK là bon message Isaac vraiment Isaac il y a rappel hein vu que bientôt fin de l'année Isaac a rappel et que ça va membre surtout il y a association civile qui babolinga handicapé que compte moko ezali ouvert kuna et pas maman Sylvie. Bon, on est surtout on va contribuer à 10 €, 20 €, va contribuer pour fin de l'année. Il faut tout dans la mois visite tour où il y a visiter le centre belé tous les cas tout visiter bango côté que vraiment l'eau sûrement quelque chose tout ça peut visite tout ça peut descendre orphelinat à la fois dernier to kenda qui sent tout visite na nini orphelinat to kenda qui to ko sala pe mususu na kine baloba nini ezaka ateke qui sent tout eza intérieur partout kin bon moi ba bloko eza wana ezaka rappel web ça ba membre nyo surtout que ces alliés ouvert compte numéro de compte ces alliés va contribuer ba hésiter va contribuer vraiment pour tout sunga bande qu'on a biso ba personne vivant avec handicap mon était papa de loba azaki commerçant ancien commerçant mais faut ils a ressuscité faut ils a ressuscité azape na ba idée au sein de l'église faut ils a ressuscité donc zaka rappel ya bande ko ba membre non surtout donc
bayebaki fin de l'année kala mingi te awa toluka mon soutien na bacentre et osala moi bien. C'est un peu ça le message. Merci mingi ambassadeur Jean-Pi. Le message appelle Sibiso Anna. Message appelle Sibiso que les ali problème il y a contribution par rapport à la personne avec handicap à Kinshasa, particulièrement en général en RDC. Bato poto boyebi ki ensemble ma suivi na groupe WhatsApp ne bo solara toujours papa contribution na bango. Bientôt décembre, on aura besoin de s'entraîner surtout les handicapés, surtout pour des besoins à manger, puis fêter malin quand ils sont fêtés. Alors, tout ça, surtout, mais c'est dire que Simbi la papa monté maman l'amour, nous surtout maman Micheline Congolo, Mibeko la loi, nous surtout maman Élisée Massimo, nous surtout vraiment à tout beaucoup naé, na compte soit na maman Sylvia Zanango, moi 20 €, 30 €, 100 €, 150 €, 200 €, aux malam pour décembre, donc soit fêter bongo malam. De message moi ingénieur Master Jean-Pierre Rapé Sandé Yangwana. Alors, nous avons un petit peu de clôturer déjà. Le papa, message ni au best de avec la homme sous bandi manzambete. Maman va désespéré, de pas comment avec la comment handicapé. Donc, il y a penaï nzambe azali au moroté, dans des abosana ni message ne couper sa bango. Vraiment, merci mingi, vraiment. Et là, on a coupé ça, le message, et pas il y a bandeko, oyo boye bazo vivre na ki handicap, boye kaka keno, bandeko nangai, et là, liboso, tokomi sanzambe ya mingi na eta otozana yango, parce que so tokomi boye totoza boye, ezali nzambe ye mokonde mutu, aye baka ke tokozala boye, aye bile pourquoi, mais ezali te que fin du monde te. Peut-être biso na ba condition tozana ngo boye tozali kutu lem susu na position moko boye ko leka bongo mutaza na soins intensifs o boye non azana ba sonde ba bonbonne donc bongo ya kufi mais biso tozana pe mana bomoy biso tozali en vie to lia lokola motonyo so to vivre donc lokola motonyo so tout malgré ba condition na biso totala ba état na biso te totale la kaka monene na nzambe po yenda azali mokonzi likolo na nyoso. En tout cas maman Sylvie Lukwebo vraiment ba mbote ya mingi nzambe abatela pambola bino mama cœur sensible et longona libota mobimba oyo boete mama Sylvie Lukeba vraiment merci mingi pour moi erreur yango mama Sylvie Lukeba vraiment nzambe abatela pambola bino tika kimia bolingo sengo na ye ezala partage kat na bino longona bande konyoso tout oyo bokeno bozali bongo na kati ya organisation kuna bobosa na biso te bokanisa ka biso donc po ndenge tozali boye makasi na biso lisungi na biso ezali vraiment kaka ekouta pa na bino ndenge bozali na ndenge Jean-Pi auti koloba awa bokeno vraiment bokanisa la biso bato to vivre avec handicap pour que non en tout cas tozala ka négliger tozala ka abandonner tozali vraiment oyo bokeno vraiment mingi penda batia biso kate mais tango yo za ko reconnaître libota na yo bande kona yo mama tika nzambe apeso ya mingi po sunga pe bande kona yo ba personne vivant avec handicap ezala ba aveugle ba miwe ba surmiwe donc ba onyo so ka personne vivant avec handicap mama nzambe abatela pambola bino ya mingi vraiment. Merci beaucoup. Je ne sais pas si le message sur Gezali na Ouetali Bongo soutien par rapport à la projection dans l'église to pour Monsala Nzambe. Oui, merci mingi. Vraiment, et là on a reçu un cas que non, ce qui m'a ko soutenir biso po que non, to bongisa kaka angare oyo boye parce que est-ce que batu basambela est-ce que koko zala boye. Vraiment Nzambe azali Nzambe à ordre et puis Nzambe azali à propre. Et si la saleté zalaka c'est diabolique, c'est satanique, mais biso tozo vivre boye talaka, tozo na kati enfer, tozo na kati mokili na Nzambe oyo boye no, tozo bongisa nzela na biso pona bokonza likolo, et sengele ke zala propre. So boko soutenir biso, to bongisa mama Sylvie, papa Lukeba, kaka ndenge yo ebi centre oyo boye, to bongisa ndenge kaka place oyo boye po ezala ba normal ba valide, ezala pe personne vivant handicapé, to sambela ka to komisa ka Nzambe kaka awa na ngare oyo boye po motonyo sako ya awa to yambe na liloba na Nzambe donc maso tout esalema ezala mabongisa Nzambe po tango moto azoyo ka liloba na Nzambe personne vivant avec handicap et longola ka ye souci to makaniso bekeno a perdre espoir na vie na ekeno aza un homme vivant ou bien un homme azali encore en vie yango ne siko bekeno liloba na Nzambe e consolaka e kangolaka e pambolaka pe bikisaka yango vraiment na kumisi Nzambe ya mingi vraiment na ndenge vraiment ezala bongo keno ambassadeur et plongo na équipe mobimba o yef mako kabola makanis na biso Nzambe vraiment azwa lokumu mingi vraiment. Vous pouvez numéro nous sommes contacter numéro ezali
numéro ezali numéro nanga ezali 09 99 62 37 35 Papa Jean Molumbe na bande lango lisusu 09 99 62 37 35 à la fin. Papa Jean Molumbe. Merci beaucoup, Papa Jean. Tu as remercié l'émission. Surtout, merci. Nous avons eu des opportunités dans l'émission. Merci, Nama Sylvie. Tout soutenir Bango. Tout soutenir l'association civile du Québec. Nous avons handicapé. Peut-être, mon colo. Il y a le 2 janvier, on va fêter le colo de la moto sur Fetaka. Tout le prochain numéro. Bye. Sylvie Yaka Lukeba. Sylvie Yaka Mamaye. Islera lobinga na yotobe tatu na planète Vénus CP Jupiter batata ba mama bandeko bubo sanate tout ça bon na site na biso sika na koboya Sylvie Mode TV officiel bo s'abonner ebele pour nga na koti déjà ngai déjà na koti na Sylvie Mode. Vous s'abonner ebele na katia Sylvie Mode TV bolandanga bien Sylvie Mode TV ba oyo bazana bozwi ba oyo bazana motema ba oyo balingaka bato oyo balingi de personnes vivant avec handicap mais TV na bango yango yo chez Sylvie Mode TV officiel. Merci beaucoup.